lokola uti koyoka tosakani awa koya kosambela misa ya tina ya ndeko wa biso moninga wa biso Jean Mondiala Eneya oyo atiki biso eleki likolo tosakani koya kokonzei na maboko ya Nzambe awa ye azalaki mosaleli wa ye monene lokola alaka nzembo ateyaki bato mpe toyebi mingi ata na banzembo na ye ayembaki nzembo ya kombo ya Nzambe toyei kobonza ye na maboko ya Nzambe mpo te abongisela ye esika ya malamu apesa ye mopeli wa solo bongo biso mpe totikala malamu bongo na misa bani tokosambela elongo tokoboza molimo maye na maboko ya Nzambe kasi tokoboza mpe milimo ya barekombanso ya libota ya ye lokola papa Mondiala Andre mama Sadiki Mondiala Yeve Mondiala Adrienne Mondiala Odon Mondiala Mandela Mondiala Yves Mondiala Désiré Mondiala. Ouais, Janifai, au combien? Aux allons la gare du Nord. Bon, tout justement, soit métro ligne 4, qui est dans Marcadet, Poissonnier. Bandaka komata, nettozo ya Château Rouge. Pour yango, awatoza, et ça entre Marcadet, Poissonnier, na métro Château Rouge. Bandaka mata, en face, il y a magasin Carrefour Market, en face, Batalana, pour un drapeau, il y a RDC Congo. Pour un awatoza, et ça, on a salaire rapide. Nazo Zelayo, Franco Nabango, Janifai, et l'autre, il est boum, et Zate. Non, c'est là, à tout à l'heure. Manigol, bonjour. Bonjour. Manigol, oui. Vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Mais là, on a c'est vraiment d'autres. Oui, tu commis awa na Château Rouge, awa na face à Carrefour, pendant que l'on évite tout ça presque un mois awa. Non, mais bien, il s'est fait à Yawa. On a souvent pas si ranké. Est-ce que nous yaka miloko awa tout ça? Et c'est comme Sukodo, en gros, en détail. Et on a yé. Ah ouais, voilà, awa tout ça, awa tout kaya. En gros et en détail, exotique awa tout ça. Donc, ça aussi, ça y est awa, puis la vie, c'est ça, na c'est pour capacité. Tout awa na Château Rouge. De l'autre, qu'à vendre en gros et en détail. Ça, c'est le même carton moko. L'autre, l'autre, on a mis un gros. Donc, le prix au les awa, rien à dire. Donc, écart en moulaï, ce dont il a bloqué en gros, il a bloqué bien, il y a bio. Tina yawa, na même ça bon, on a pas paria. Au salaire, nana komakaka awa, nazanga mumimi. Awa to Thomson 5 kg, 13,90 €. Non. Oh, Ngolo 5 kg, 13,90 €. Maman. Malangwa, capitaine normal. Makayabu et ambassade. Oya pembe. Oya pembe. Bongo pondu et akin. Pondu. Oya kin. Siboul. Na 5 €. Omawa. Fanatique en yawa. Omuna wa. Na yé libelle awa. Ngai 2 €. Vite écoute 2 €. Fumbwa. Carton fumbwa. Na 10 €. Oh. C'est dit jamais vu.
yango nde makambo fait. Donc ça, 4 Marcadi, Château en face, il y a Carrefour, Market. Au moment où drapeau ya Congo, RDC, et l'eau comme la casse. Bon, ça vous donne à mon nouveau. Vida, qui s'arrête mon frère. T'as pas pris. Comme il dit, ça va, Nayaka, donc, la côte ya Congo. Congo fait que Bosso, Tolia Biloko, Moka, la Bisso, Moko. Et puis, tu as drapeau du Banda. Drapeau ya Congo, va missi net yoy. Ya maya Congo, outi ba province, outi ba mboka mususu. Bo ya ko s'approvisionner, bo ba prix. Yango. Yango. Awa tout ça. Au moins la drapeau du Banda. Papier, Elenga Congo, Glodidia Siga, la mignonne, la mignonne, Tracy Belenga Pro, Tracy Belenga Pro, Kata. Bosananga pomo malenga, c'est trop tard pour nanga. Ah, oye juste, oye zoba, oye juste si ma bonne, oh mama. Tout ça, voilà danser à ma casse la baron Nikia, à beta. Reprendre à Roma Rokina, Mati Likolo. Reprendre, moi si Nembongo, danser ce qu'il faut en Ambongo, stratégie changée. Yo ça m'a amené dans mes sommères, oui, ma ramène banda. Yo goûte mes sommères et c'est yo né mes sommères. Mansalanga yo né papa sans chéri. Yonde papa sans chéri, oh langue japonais mutazolo, bah on peut te confondre dans la net. Yonde papa sans chéri. Ondingo, lokola, mutikoyoka, osakani awa, oya mosabe la misa, yatina ya ndeko wa biso, moninga wa biso, Jean Mugala Emeya, Olo Atiki Biso Eleki Nikolo. Tosamani oya kukuteina mabuko ya njana. Awa ye azaraki mosali mwaye munene. Lokola alakate owa teya chibato. Te toye mingi. Kana manzembo na ye, ayemba ki zembo ya zabe. Okoza ina mabuko ya Nzambe ote abukisela ye esika ya malamu apesa ye opeli wa solo bongo biso mpe totikala malamu bongo na misa nani tokosambela elongo tokoboza
Gervais Moudiala, Adrien Moudiala, Odon Moudiala, Mandela Moudiala, Yves Moudiala, Désiré Moudiala, Ahmed Tokama, Toto Tokama, Petit Tokama. Nzambe apesa bango boteli kwa solo. Kasi ya kopesa bango toboya masumu na biso po te tomongolela motema malamu lipati ya bokosi. Nandimi te nasali mabe omiso manzambe wa bokasi bonso. Omiso mabino bandeko nasomi mingi na makanisi na maloba na misala pe na botiki masilisi mangai solo na niliki na sali mabe yango wana na kobondela kozomo santo maria banzelu na basanto banso na bino bandeko banso kosalela mokonzi mpo ya ngai. Nzambe wa bokasi bonso ayokela biso mawa alibisa masumu na biso akanga biso bomoi kwa lobiko.
soit des combats qui doivent y arriver à combo ya qui essaie à titi biso et les vivre pour la mine et comme si déjà pour 4 ans mon mémoire. Donc nous savons les amis pour 3 raisons pour la tina qui s'appelle d'être bénéfice à lui. Tina a dit les amis la première raison. Les amis pour la première qui s'allie, c'est ça pour vous s'allier. Papa dit, le corps va venir dans le poteau, la mort n'arrête pas l'amour. Ce qu'on dit là, est-ce que vous voulez voir aussi là? Donc, première raison pour ça, nous avons beaucoup de la ressource, vous voyez, c'est ça pour vous s'allier. Donc, beaucoup de la ressource va souvenir pour le combat qui peut y aller. Je dirais que vous allez avoir beaucoup de souvenir. Il faut que vous ayez moins de localité pour ça, à l'Église, il faut que vous ayez la paix, il faut que vous ayez des bons moments pour passer ensemble, il faut que vous ayez la joie qui nous soutient en caisse, à paix, qui nous soutient beaucoup, et à la montre dans la place à quoi raison, il y a madame pour nous ainsi. Donc, vous avez beaucoup de la raison. Toi, pour garder tout beau, ça qui était à temps pour les lois et la nationalité, parce que ça fait qu'on a mis tout dans la mission. Son souvenir reste encore chaud dans nos cœurs et froid dans nos mémoires. Donc, on va vous faire le plan va les combats sur le sol, va tout vivre, tout y est, va couler, va fleur. Dans la Soubakomaka, nous ne t'oublierons jamais. Car ils ont la mine, tout comme on a quelques jours, on dira ça dans la mission. Papa dit, nous allons pour ça, car nous allons tous les papiers dans l'hôtel. Il avait encore beaucoup pardonné. Il était encore très cher pour nous. Première raison, si la Bosso Samani pour la mise à l'aise à la loi, comme tout la chose par la loi, vous avez tout le banaki, il s'est quoi, Tikaki, et pour le bon. Il est quoi, Zaraki, Baba, Zéro Monnaie, à la Zéro Monnaie, par l'artiste de leur chalet. Donc, ceux qui ont la télévision, tout le monde a le la salle. La télévision, on a yoga, ils allaient à la Hawade, au Kishimukiba, ils allaient à la télévision, au Salé. Donc, on dit sur le Bazali, celui qui va contrôler ça, à l'Ikolobate, les matchs qui sont déjà dans le thème. Papa, il y a un sous-sous à la Salé, à s'y peut-être à la préoccupé dans la sous-sous. Kasi biso tuliye pour la Kolobate kufa yaye esisi mulingo tozalaki nango te epai yaye raison na liboso yango wana raison ya mibale ezali nini toye kosakola boya bibwa biso nous venons professer notre foi à la résurrection des morts moto oyo andimi nzambe andimi yesu lokola mokonzi mpe mobikisi akufaka te alala bakoki pamba te yesu alobaki moto ayambilai akokufa te pamba te atakufi ngai na kosekisa ye mokolo mwa suka tolandi na mataki toti kotanga mokolo moko yesu akoteya baye bango baye koloba na mokonzi ya losambo mwana no akufi kima mbango bakomi kokima mbango balobi asakati motema Yesu Kristo ayesi mokonzi oyo akokobaka te akufi te alali koki. Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes connectés sur le site number 1 Elenga Congo avec Sam Kazadi, le nécessaire, le chroniqueur standard de partout pour nous repérer Bino information. Nazana regret à présenter Bino émission Oyo parce que Bazaïrois, Congolais, toi monté en mabé, précisément les musiciens. Qui question est mené à Komambo Oyo à Koufa à Tikabiso, ça fait 4 ans. Comment on a
messe ya Kinkeser komona place bakunda Kinkeser na nécropole musicien congolais ata moko te Kinkeser oyo azalaki idole ya ba musicien ebele mais na kamwe na messe o bozotala tout à l'heure o bozotala sikoyo botala messe na kata bandal séparé Kinkeser so bo compter batu bana kata salwana ata 50 personnes te Kinkeser oyo amemela biso synthétiseur na kata musique Kinkeser oyo amemela biso programmation ya ordinateur na kata musique pour tout comme ko programmer musique bo besi Kinkeser kwa mambo Kinkeser oyo azaki idole ya ba musicien ebele ya Congo awa mais 4 ans na ye pouf kaka boyi en tout cas na très décis ba congolais to lingana to sala tika mutu so kaza envie nde bozoya wa danger praise yonde praise ah mon frère oh mon cousin mon partenaire mais tant mutu akufi to mona ke non eloko zate pourquoi biso ba congolais biso ba zaïrois to ko za mutama be boy to ko za mentalité bien té alors tant on mona boy pe dans hôtel jibe piana moto pamba tant on hôtel Werason tant on mona Kofi Olomide tant on hôtel Waze quoi tant on hôtel ba mise mususu o baza minene o baza en vie ndenge bo sali boy pona Kinkeser peut-être un jour na vite ba kufa lobi peut-être un jour so ba kei et vous appelez la même histoire après 4 ans parce que Kinkeser azaki monument vivant dans la musique à Congo azaki idole un an ayeba kolata 2 ayeba koyemba surtout la deuxième voix et belé pe babima si ma Kinkeser na voix wana idéologie Kinkeser est belé ya kolata ya koyemba ya kokata bampema mais 4 ans ya Kinkeser absence ya ba musicien congolais nyonso en général en tout cas bana poto bana braza naza vraiment très décis ya kolaksa comportement oyo ba frère na biso ba musicien mazo sala bolingo il faut za réciproque Kinkeser oyo azaki idole ya bato ebele Kinkeser azaki musicien oyo azaki soki matanga mutu aye au moins Kinkeser aye donc a compatir na bato azaki musicien moko azaki na problème mutu te Kinkeser oyo atika ayebaki na kotika biso bana 12 nazotanga pe kombo bana Kinkeser na kotanga bango na émission oyo pe Kinkeser oyo abeta biso ba chanson ebele abeta plus de 1000 chansons abeta ba kebazonga abeta ba ndaku yandele abeta ba kayaole abeta ba chanson ebele en tout cas aza musicien oyo apesi biso ma elengi ya musique mais komuna matanga Kinkeser bota na cimetière bato au compter kaba sapé ou moni bazo soana et puis Victoria Eleison et Kabwana et comme 4 groupes alors boyi matanga olebo bozata bo moko bolela to bo sambela rien ko soana ah bino boete en tout cas ça vraiment déplorable pour notre biso ba congolais mentalité sale mentalité au tokoma nango sale manière sale façon de voir les choses ya ko participer ya ko lela na moité o akufa biso depuis 4 ans et même pas 5 ans 4 ans en tout cas et ça linga passi bana kin bana brasa en tout cas toye bana ko changer tant muto za envie volonté au bolaksaka amour bolaksaka que non bozara toujours président yonde président to linga ko makasi bolaksa ngope ce qui muto accueilli akufi parce que tout ça la rabatou un jour et aux ongles d'abisso ba musicien to lingana ba musicien Congo musique na biso po simba il faut to lingana to yeba rapper valeur ya ba oyo bazala il faut respecter les gars qui ont vécu très important il faut respecter bato basala kombo bato basala pe histoire et mener ya comment bouquin Kinkeser tout ça mutu asala biso bachanson ya kitoko mais matanga na ye enterrement na ye tozalaki ebele na parlé du peuple wana batémoignage oyo apesi témoignage oyo apesi donc tout ça mais 4 ans kaka ya tokende stek na ye totala quand même na cimetière moi fleur boye bato ya kokonte en tout cas esalinga pasi makasi congolais to changer ba musicien congolais
tolinga na biso na biso o to sala moninga un jour bako sala pe yo o comprendre te o moninga no za danger o mystique le ki bango tout mais o ero ku fa moi pe bato o mais 4 ans après peut-être yo et aux ala 2 ans après et le roté en tout cas tolinga na ezalaka te kaka même chose. Mbote mingi na obabengi l'ange céleste choisi matata oyo vraiment a compatir qui vraiment na famille Kinkester P fleur na Égypte de fleurs et yaki l'ange céleste le maître de l'Orient les maîtres oyo ba maître tout ya bandal ya mike mike faut pas se la statuette na bandal pour repérer que ah choisi matata. Merci na tête de Tundai Maboko Banque, merci na le patron de patron BG Bilao oh vraiment a outil le mbachan direct P à compatir na ba obstacle oyo na cimetière oyo ya Kinkester Necropole oyo atika biso 4 ans oyo P na Josepha Chakou là où se repose la confiance de l'homme sans oublier maître Adolphe maître oyo azalina charisme oh cela bien et je vois plus loin encore Trinka Moulamba je vois la haute cour suprême de Sam Kazadi Magui Masanka Élisée Madiam Blondine Kila et Gina Okito et merci mingi P na de Tendai Maboko Banque Maboko Cash Dieu vraiment oui ba na bateau merci na États-Unis na Joël Basso Basunda merci parce que oye ba rappel ko compatir na bateau oyo ba kindaka o batika biso et merci mingi pe na ba bengi Moïse Samnani patron ya fiesa oyo asolara kitoko hein et puis merci na Etifan na Inde Etifan moi c'est qui toque vraiment na kata Inde azotanga pe azali parmi bat oyo ba soutenaka Sam Kazadi le nécessaire Etifan Longue na pesimbote na Etifan Longue na pesimbote na Nicole Zaina voir la force en kilo na pesimbote na Bernadette Masengo na pesimbote na le sprint Joe Buendo na pesimbote na Chirim pour moto pamba moto moko bien na pesimbote na binoto ba fanatique ya Sam Kazadi le nécessaire P nazan rouge noir parce qu'ils allaient Saint-Valentin lelo bonne fête de Saint-Valentin na bino nyonso ba amoureux o bolinga na ma solo na ba aventurier te o bakanga téléphone jour à Saint-Valentin o benga boetin o nazali lobat OK ko sebela mo simsusu hein bonne fête de Saint-Valentin na ba amoureux tout balinga na solo oyo ba vivaka bolingo ya solo Saint-Valentin oyo eza bien pour na bino nyonso alors beaucoup melanga ba message oza mobali no lingaka oza moi sino lingaka beaucoup melanga ba message na couple na bino botinga na numéro d'affiché na WhatsApp na kotanga lobby lycée ya ba amoureux tout au quand même bazara serré au bas respectanaka merci na bino nyonso ezaki Sam Kazadi le nécessaire merci et à la prochaine. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.